Donc yesu tanga zo sala alliance na ba ye kolina ye. Ezali alliance à cela qui a bien que na romela susu na bino te on a meni na bino za ya suka. Ti to ozana bino kunana na be matakana. Donc alliance ezali deux parties boza ko yokana pour signer accord mutu moko te à tous les deux parties à violer yango. Donc to côté pe les susu na makambo etali neti ba fonctionnement ya ba église chaque ministère. Poka ba ba bossa muna mutu tango nzamba bengi yo ezana eloko mo nzamba lo ba. Nzamba lo ba no zonga na eloko na nzamba lo ba no c'est là où il y a ton alliance. Et mutu azana alliance. Tango zo bondela na lika mutu zo seng to zo kota ba prière. Mais malami to mutumisaka mingi. Parce que total alliance. Ah so na zo pesa mwana na so. Ba makambo wana zo tungisa yona ezala ya musala ya mobali ya n'importe ya maladie. Quand on colle à zoa par exemple Israël, vous serrez la tête et non. Partout pour Okene, bon vous allez monter la tête vous allez. Et son total Israël partout ba guerre ba tenir so ba no pour la ba bi. Ko yem se se to vous allez monter. Nini ni na to zo po. Mona nkola yemo kolo alliance. Aoya po a onora te. Mutu moko a interdit à la carte na bino wana ba ba ni ko beta bino mais ngai na trahir alliance. Donc nazo expliquer alliance pour vous comprendre. La défendre moi où j'ai épousé. Donc il y a un pasteur bazoba la basi et belé. C'est vrai que la polygamie dans la Bible c'est toute une doctrine. C'est toute une doctrine. Et ça doctrine mobimba. Et la doctrine il y a polygamie et il matière il y a Christ. Bato belé va comprendre la doctrine de la polygamie n'a répété les sources. La doctrine de la polygamie ils allaient domaine il y a Christ il y a Jésus-Christ. Kuranda talisi biso ndenge nini tangu yako kobimisa épouse dans 5 continents. C'est ça la polygamie en Yangwala. La peut-être compter là non, comprend très bien. Donc il bien besoin donc la polygamie ezali domaine il y a Jésus-Christ. Pour na sauver ngai na yo toza ko se faire partie na kati ya épouse et to composer corps wana tangu trompette ko parce que trompette premier trompette des obètes mais to ça les premier trompette obète biso nyonso c'est la seconde o ba ange ba obeta siko o ba ange ba obeta tangu ba obeta ngo ndenge chaque croyant ko bima na 4 coins na 5 coins ya monde na 5 continents donc et ça les liwana to manifestation wana ndenge biso nyonso to kozala enlever to rejoindre Christ dans les airs c'est ça la polygamie. Oh Yesu biso pe on a poto ezala na Congo bana basi yo mutozo yeba te kokoli falo ba obala o sepelisa ba parents yo zo tika nzoto no mobali nyonso tu akwa kosangana na yo ezali lokola neti donc ozali ko koma un na ebele ya batu ozo koma un na ebele ya besprit o ya mibale zo ya kosangana na yo mais soko zongi na alliance na yo tangu yo botamaki soki ba parents no ba yebisaki yo te mais ti yo koma pe en Christ pour le loba nyonso basambela na bango ya. Donc mutu azo sambela moi je pense que ça na eloko mo nzamba yebisaki. C'est là où l'an 2002 za ko interpeller yo. Zonga na alliance na yo. Bénédiction so ba yebisaki OK okobala. Bon. Libala. Merci mingi bandeko ndenge ka to solai na bino ndenge to prometaki bino vraiment et puis na ba déclaration au bolobaki au bosengaki penza komona ke to yamba apôtre parce que depuis mbule bandaki toza na février bientôt pe février aussi là bon mona ki vraiment apôtre leka kité alors bon mesana ko landa apôtre ko pesa bino o ezali année auto bandaka etali sipiso nini et lubinini mais nzamba sali biso grâce to salaki vraiment o ezalaki essentiel parce que biso toza wana toujours pour na ko servir o ezali musala o botindaka biso na yango lelo toza na apôtre na studio toza na ye awa na plateau parce que bate belé o ezali bazoleka baza koloba o eza année o eza ba chiffre o eza boy mais apôtre aza mieux placé aussi à ko expliquer biso mieux ya koyeba est-ce que eza lolenge bango bazoloba to eza lolenge wana te après tokokende siko komona pe ba makambo o ezoleka na guerre ezali et puis tomoni makambo belé za partout tokotuna pe apôtre mo ba question ya mike
à répondre biso par rapport à bamakambo wana o ezoleka na yango tokosenga famille uyeye na héritier matengo ba aider biso tozwa vraiment apôtre na mukola lelo kati na plateau na biso ya Gemidor TV kobosana te ndeko o eza émission na bino bolingaka mingi ya grandeur na yango tokosenga pe ndeko oyo za abonné te o s'abonner et puis ba sponsor nyonso ba mbote esika nyonso to bozwami et ça la bino bien et ko ça la biso pe bien malamu. Bonjour apôtre. Bonjour. En tout cas tokumisi nzambe na benvitation nyonso o ezala ke tango to bengisaka yo ozangaka koya te kati na émission o ezali ya grandeur olobaka makambo ebele me mbula o ebandi to lukaki yo ndenge nyonso to tozwa yo tokoka vraiment kozwa te parce que ozalaki vraiment trop occupé na makambo ebele mais nzambe asali biso grâce lelo tozwi nango tokotuna vraiment bonne santé. Kola azosunga po yende asunga biso donc azosunga bien que semaine esili ba misala ba fatigue mais musala pas encore donc to faut toujours to sala. D'accord. Ya na bi ke kola azosunga biso. Merci mingi ndeka yo mo lobi kolo azosunga eze sengo mingi vraiment komona ke kolo azobatela azosunga. Mais biso lelo to bengisi yo parce que eza ki vraiment o eza ki loko moko kati na Gemidor TV na ko bengisa basen nzambe o ezalaka tangu mbula esili baya baloba parce que bino bozali balobeli o nzamba zo cha vision azo cha provision kati na bino pona kotalisa mobu o to koti eza nini eza ndenge nini. Nango tokene mbala moko vraiment bandeko na vif émission na biso ya kotuna apôtre ane o penza nzambe atalisio nini pona mobu oto koti ya 2022. Merci pour la question. Nzambe kotalisa ndenge tolobaka toujours nzambe ntango asali mutu na Genèse chapitre 1 na 26 alobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'accord. Et l'image, c'est quelque chose de dehors. Hein, tu as vu tout image, c'est logo ya libanda. Tu as vu là-bas, on a combien d'images, on a logo libanda. Mais la ressemblance, c'est quelque chose de dedans. Donc, tant que ça, une image n'est pas une ressemblance, après ça qui est pouvoir. Donc, il y a qui peut petit dire. Donc, question non autouni qui est à talisinini. Mais en tant que moi en Nzambe, makamususu Nzambe a kota le sopete. Donc, dans le sens que apôtre Paul, le grand saint Paul Azoloba, tout en étant enfant de Dieu, makamususu talangoka na nature. Parce que la nature a plein d'enseignements. Dans le barablo, mususu Nzambe ka kota le sati. Blo mususu ezali tala nature. Nakata nature okuta bansenyeme za kuna so za mutu za na discernement yo ko comprendre pétant ozali et puis mokilizo kende wa pepe to wuti wapi parce que le bien nzamba talisini ya ona zo répondre que bilo mususu nzamba talisi ngate mais surtout ju écrit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 11 to ya ko mone ozamala mu po bible sunga biso na 1 Corinthiens 11 Toya on a Bible sur la nature. Paul azo ko exhorté l'église à Corinthe na marambetali hiérarchie ya fonctionnement église ba Corinthien bazala ba imitateur na ye ndenge yazali ya Christ hein wana zala ba frère liboso puis azo continuer toujours azolo ba ke na lingi pe ke boye ba ke Christ ndaza chef ya homme. Non, Dieu est un chef à Christ, Christ est un chef à homme, et l'homme est le chef de la femme. Mais surtout que dans la tradition mususu, la tradition mususu, Dieu est la source de Christ, Christ est la source de l'homme, l'homme est la source de la femme. Et puis, nakati ya kopé sa hiérarchie oyo, pour l'église à Corinthien, et c'est situé, dans la Bible, nakati ya kopé sa hiérarchie oyo, Nzamba sala nzambe ndaza source ya Christ, Christ aza source ya mutu, mutu aza Christ ya mwasi, donc mobile source ya mwasi. A continuer à kena makambo ya adoration, car azo expliquer comment ba ko adorer.
tomoni en versé na mukuse pona konaza na mulaite ne na utaloba toujours par rapport à question ya ne alors bien que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux awazolo blasko yo na comportement na matière d'adoration Paul akwa koloba neka otuninga akwa koloba malamoko ke tala ndenge église na église ndenge nazo batiri yango nazo fandisa yango pardon na bansenement nanga mais alobi botala nanu nature eza ko enseigner binote ya on alinga pe sa réponse na sens ya question tunike nzambe alakisi nini te nzambe alakisi te ngala tali kaka nature na mayelo nzambe apesa biso kozala bana nzambe na tali nature Paul alobi la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas alobi na cadre ya mobali asengela za na suki belete mwasi nde sengela za na ngobele parce que suki belé ya mwasi ezali pona gloire ya mobali na ye aza chef na ye tu vois. Mais il y a la première partie Aya verset 14 par rapport à la question 2022 ce qui te koki koloba na kota la ning Paul le grand saint Paul alobi totanga nature mais na nature to moni mokili mobemba peut-être une partie ba côté ya ba Chine kuna ba na calendrier na ba mususu peut-être tam si to zolo ba 2022 est-ce que na Chine pesa 2022 oui, et ça 2022. Voilà. Donc 2022. Si ko surtout tanga na ndenge ba yuda batanga ka ba juif. Bien que écriture est outil en Égypte. Hein? Pour Zambé a monisia a komaki na libanga en Afrique, na Sinaï pour Moïse a joué des tables de la loi. Mais surtout zong malamu écriture est outil na pays a kam azali liné de koko na biso du biso to bimeli critique utukuna mais soto bito tanga ndenge bango batanga ka ba yuda batanga ba arabe pe batanga de droite à gauche to monde ba russe pe batanga de droite à gauche to monde merci parce que yo to vana pe na Russie oui donc ozomona kuteza malamu parce que yo pozo confirmant po dam susu to volba makamu na yo journaliste am zo se retrouver te mais nzamba pambulo po yo kuto utape kuno tanga kuna donc kotanga de droite à gauche wana ezali baris ezali barabe ezali ba peuple de Dieu donc ba juif ce qu'on sorte bané 2022 bandi na date nini et bandi le premier 2022 hein pour le 1er janvier 2022. Mais ce que on a tout quoi expliquer on a de droite à gauche. Ce qui te le dit le baquet année 2022 et ce qui n'a 22. Tu joues 2 plus D et qu'on peut ça sur 4. Et sur tu joues 4 wana pour tout temps à 0 ezali chiffre T. 0 ezali code absorbant kuna tozongo mwa muke na classe o bataza na classe ba ko comprendre le na zoloba particulièrement na yope na bazolanda alors to remona epesi biso de musus na liboso a 0 epesi biso 6 parce que ce qui nazo ko bana na ko interpréter 2022 oyo ndenge grand saint Paul alobi la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas donc interprétation nazo zo na nature peut-être beaucoup mais comment on joue en nature yo to kenena no malamu bande ko ba Hollande biso ba comprendre bien parce que yo yé oza ko expliquer lobi ozui yango na nature donc bon na nature parce que nature nyoso tozo croire tozo na 2022 voilà merci pour la question vraiment pour notre éclairer peuple parce que nazo ko ko interpréter ba chiffre o ezali na be onine numérologie ba numéro chiffre ba des ba numéro or so to toucher ce qu'on numérologie toza la numérologie oyo ba juif o ba toucher kabal ba on va vendre côté wana d'accord mais côté musope ba on ba jouer en peka na bible parce que na kati ya bible asina komaki moi de note moko boy na pona ko éclairer batu alors na kati ya ba numérologie ou na ba numéro 2022 to loba
ezolobela biso nini ezoloba so tozwi 2 plus 2 epesi biso 4 donc 22 wana epesi biso 4 mpo toyeba ane oyo annonce nini par rapport ndenge nature mpe tozomona voilà epesi biso déjà na 22 epesi biso 2 plus 2 epesi biso 4 mais zero tokotanga te ndenge tokotoloba parce que eza code absorba et absorbe nini et absorbe rien parce que 0 44 et pardon 0,4 voilà donc 0,4 etikɛ nango kaka code mais sikoyo fu to anile 0 tozwi 2 wana mosusu ya 2000 toujours et englobe kaka année 2022 eza année 2 plus 2 epesi 4 4 plus 2 année wana epesi biso 6 donc année 2022 so tocalcule 2 epesi biso 6 alors na 6 wana sikoyo tozonga to interroger sikoyo bible ndenge tolobi ke est-ce que na bible est-ce que la bible ezolobela biso basignification ya bachiffre la réponse est zoloba dans la bible les chiffres sont souvent à prendre au sens littéral donc bible ezolobela biso bachiffre na ndenge ya bakabale juif te mais ezolobela biso bachiffre na sens littéral mais parfois eza pe kolobela biso ou ezali ko présenter biso symboliquement ou généralement selon contexte il y a chiffre wana ya chapitre yo tangi d'accord habite so comprendre pas de souci d'accord donc les chiffres sont souvent à prendre au sens littéral parfois ils sont symboliques. C'est généralement le contexte qui permet de déterminer si un chiffre est utilisé comme un symbole. Maintenant, on peut sa signification, par exemple, il y a chiffre 1. Chiffre 1, ils ont symbolisé unité. Madbagoz a 1 million. Mais si vous avez même pensé, nous avons 1. On peut exemple, il y a le rôle à moi si. Moi, si nous avons un DT, 1. Donc, dans la Bible, interprétation de chiffre est troublé batuté. Mais comment il y a expliqué à décoder chiffre na continue numérologie. Bon, numérologie on a zolobela ezali ya kabal juif te na répéter les sources. Parce que na kabal juif nde bango ba makasi na ko décoder biloko na pona ba yeba eloko ni chiffre bombi. Et puis ba yeba ko bimisa yango. Et d'ailleurs na ko ba même na kata ba numéro. La numérologie ezali langue oyo ezali ko s'interpréter l'espace pe la nature habite so comprendre mais eloko oyo lobi aucun nango penate o expliquer bandeko ba comprendre parce que autant ki 2 et salaki 6 après okati OK kotalisa biso o ezali biso vraiment to bankambu o to lobaka awa to lobaka plusieurs fois mituna za ya biso mais biyano eza yo pe eza koengager kaka yo komona ke non kabal juif biso kuna penza biso tuza au milieu du village mais kotuna chiffre 6 wana otalisi biso ngote nengo otalisi biso chiffre 1 voilà merci donc tina que la numérologie ezali langage espace pe ya nature d'accord au moins l'espace aux en avion tous en autant de oyebika tant en avion tous en autant ce qui va bien en nini ce qui 8000 nini pieds puis tous en 6000 pieds donc la numérologie ezali langage espace ce qu'on a se faire comprendre pour pas comprendre on a expliqué mais tant on a expliqué biloko ko zwanga te na za mutakabal na zo répéter et loko na zo répéter on pour ba comprendre place ngana vandi ngana za na ntoma na zame na za mutu ya kabal jufti parce que biloko batakabal ba makasi ya ko expliquer ngo ozomona alors 6 il y a l'an 2022 2 plus 2 plus 2 et puis c'est 6 et les chiffres de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc, on a déjà expliqué tout ça dans l'année à l'homme. Ce que tu as premier mois. Si tu dis 6 mois, tu continues en plus 1 premier mois et puis 7. Si tu as premier jour.
donc epesi biso premier jour ya premier mois na 2022 2 plus D 4 4 plus D epesi 6 6 plus 1 epesi 7 7 plus 1 epesi biso 8 or 8 ezali chiffre ya alliance donc pour na batunaki apôtre tozako zelo loba 2022 nzamba alobi na biso nini bon nga na pesi réponse nzamba ase aloba epa ya apôtre Paul soki tolingi toyeba nzamba azolobela biso nini na 2022 total ke mwana mobali nyonso akobotama le 8e jour il faut basala nini bakata yengenga ozalanga d'accord donc tout le monde déjà tableau il y a chiffre 8 il y a année donc ba chiffre là nous so to calculer on nyonso to kobimisa 6 na année na 4 il y a jour na mois et ko pesa biso nyonso dans totalité pesa biso 8 donc to le ba 8 c'est le chiffre où il y a englobé na année et puis biso chiffre il y a au mutu nzambe azosenga asala alliance na nzambe donc azonge l'alliance na nzambe d'accord donc chiffre 6 il y a année c'est le chiffre de l'homme surtout jour na mois et meni biso na 8 donc dans la totalité il y a ba chiffre ngo na numérologie où ezali langage espace mais tous un espace de ah tous ce qu'on a nature mais les grands saint Paul alobi tous le biso qu'on a biso ba tous na nature 2022 to côté za année ya mutu nyonso tout a renouveler alliance na ye en tant que mutu o nzamba créa qui na image na ressemblance na ye na nzambe na ye voilà ce qui n'a pour 2022 donc naza ko interpeller ba oyo ba yebi nzambe yo mutu zolanda biso donc 2022 ezali année oyo tala ndenge nini otambolaki na nzambe esika oyo okoyaki telema esika oyo mpe mutu ozala kotelema donc tala alliance na yo parce que na kati ya baalliance nde nzambe ayaka koagir peut-être emoni elo mosusu na loba omoni ntango tobondelaka basituation ntango ekomelaka biso par rapport mpe ka ya vie tozovivre eza na bapriere mosusu ntango ozosala yango ntango ozoloba maloba ebele na priere tomona bato mosusu mona azoloba bozobondela ye azoloba azomultiplie baparole mais soki moto ayebi valeur ya alliance ndenge année oyo erepresente biso na bachiffre na numérologie wana ke mutu esengeli azongela alliance na ye na nzambe soki yoza osala alliance na yo na nzambe mutu asala alliance na nzambe aforçaka te ntango makambo ye to makambo ye lie ndongo na place yo loba maloba ebele ozonga na alliance na yo par exemple na kopesa exemple moko na notaki mpe kuta exemple yango ya lokola neti le mystère de l'alliance na kati ya bamystère ya alliance oyo epesi biso réponse na l'an 2022 tomoni exemple une femme mariée voilà mwasi na yo obala eti oui une femme mariée est une femme d'alliance voilà d'accord mariage ezalaka contraté ezali alliance donc une femme au babali azali femme d'alliance et cette femme là qui est la femme d'alliance azali couvert ou protégé na mutu asaliné alliance na répéter lisusu l'année 2022 ezali année oyo nature kaka na kotanga ba chiffre wana soto côté d'interprétation par numérologie ezoyebisa biso l'homme doit revoir son alliance avec son créateur. Or na kati ba alliance na pese exemple neti alliance une femme mariée azali lié na alliance ya mobali na ye. Oui. Yango mona ba mibali mingi soko yo ye ozo tumbola mobali mwasi na ye bandi ko agresser ye. Soki ya zawana akotuna vie ya mwasi neti. Mobali oya solo peno ya yebi makambu ya fonctionnement ya alliance ya libala. Akotuna ti. Mbala moko akoza mwasi na zongise sima mbala moko a intervenir. C'est ce qui a fait Christ. Tanga mona ki mutu oya salaki na image na ressemblance na ye mutu wana koyaki. Christ alakaki. Tozongi kaka na Matthieu message tozaki Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 5 voilà. Moi-même votre Dieu je viendrai pour vous sauver. Est-ce que biso tosenga nzamba ya obikisa biso?
biso tosengangi nzambe ya kobikisa biso te nzambe atalaki alliance ntango moto akweyaki na jardin d'Eden kanda na ye ekwei likolo ya nyama makila wana oyo esopanaki makila wana egangaki ntango makila egangi nzambe alobi c'est comme ça que nga nakoya kosauve yo motu mais na moment opportun nakoya donc totali sikoyo ntango aye yesu aye sikoyo mpo ya kosauve biso tokomona yango na kati ya na livre ya Marc na chapitre 24 oui Marc chapitre 14 azolobela biso makambo ya celui qui ne boira pas le vin qui est l'image de mon sang à quoi faire appartenir à l'alliance nangati donc na sainte seine tozo kota na kati ya alliance ya Nzambe donc voilà on a qui un peu plus loin pour na ko komeka kaka ko fungula l'année 2022 Nzambe aza ko interpeller biso tout ce que tokomona tolengati zonga ka na alliance et l'an 2022 zali année oyo mutu sengela zonga ata l'alliance na alliance ni yo sala ina bon tokende pena tokota pena kati na mozinde émission na biso merci beaucoup l'interprétation oyo sali par rapport ya ne otobandi 2022 yo talisi batu bazonga na bonzambe ya solo très bien ba reconnaître nzambe ba yeba alliance nini o batambola kana ngona nzambe pe o basala na nzambe mais biso soki toye tobengisi yo mokolo lelo mpona kotala a 2022 tomoni mpe basala nzambe ebele biso esali kutu biso bien tozwaki mwa retard ya kobengisa yo parce que tolingai mpe totala nanu bandeko mosusu baleka mpe bainterprete année 2022 merci beaucoup yo moko lobi okena komona bandeko oyo nyonso bazoleka oyo badecortike année oyo parce que bon eza na lelo kaka émission moko peza lobi ou bien eleki ou bien lelo Denis Sassali aza kolobela pena année oyo na ba chiffre ndenge yo lobi ye alobi année oyo eza année oyo ba guerre kozala makabe mais alobaki ngo pe avant que tu guerre Ukraine il y avait rien yo lobi ke eza côté bo mais ya talisaki ngo avant komona ke ezokene ndenge wana mais yo lobi na biso le contraire komona ke mutu azongela vraiment katina ye alliance wa sala na Nzambe alors komona contradiction na entre you na ye est-ce que ye mutaza na raison ou bien yo mutaza na raison bon na Nzambe za la raison te deo Nzambe za na raison te moni ndeka tozongi ka en alliance omoni to tunanga te Nzambe alakisi yo nini déjà na bike déjà départ Nzambe alakisinga te te po ya lobaki na yaki ko tuno ndengwana na pardon ye alobaki mama abi Nzambe talisinga azo senga kutu pena nani président Chilombo Tshisekedi ala ayambaye au plus vite avant roi belge ayana Congo ayambaye parce que azana makambo Nzamba talisi yango nga biso to yaki mamona jemne to bi msupe nenge makambo ngeza do Nzamba talisa ka bango yango to mama to bi apôtre yo pe Nzambe 2000 atalisi yo nini voilà c'est qu'on a azana lokolo ya Grand Saint Paul do makambo susu soki Nzamba lakisi yo te alobi menatila bino nature nature pesa na plein d'enseignement au moins c'est qu'on a aspect on a na toucher siko d'accord na peut-être se comprendre oui de on tient alobi que moi je les respecte je les respecte parce que yebi Yesu azote ya paye Yesu mais 2020 déjà likambo ya alliance na yo na Nzambe te ya lobi année openeza batu bakokufa eza année moko mabe eza 666 o moyini ya telemi pona ko détruire pona boye alobaki makambo ebele oui bon tocha émission vraiment to focaliser on a été parce que on eza ye mutazui message nengwana mais ngasi ko ngala za toko parce que mon ngana zolo ba ndenge na lobi question tuni 2022 ntoma bat balukaki mais pona yo tozala ntoma na mboka wana na yeti donc naza ko fatigué mais na uti musala na ye donc pona ngai ndenge na tali Nzamba la kisingelo uti mais la vraie miroir c'est la parole de Dieu bon biloko alobi ba guerre ozala asana nzela parce que so tokena totanga pe Matthieu 24 tomona même ndenge tozomona ba guerre wana mais likama ba guerre ezali pe cité na Matthieu 24 ce qui est pas le bien waza à côté te asana nzela
n'appuyer était pour peut-être hasard parce que hasard mututo le banini ni bon to kutana te to yebaniti hein mais le gars ya zolo ba makambo ya temps nzamba la kisi nous on les respecte on nzamba nda la kisi mais biso total pe bekri to moni eza juste eza nemo ba guerre kozala mais ce qu'on a l'an 2022 européen tant to ba likamba alliance ya on peut makambo zole kana Congo na Congo so total malamu na landaki na ibte so na landaki na mission nani yango na moni président na biso ya Congo actuel basaki na ba président mosusu limitrophe ya Angola ya Uganda na ba Kenya s'occuper na bosanité bakendeki pona nini pona bako revoir accord ya nini Addis Abeba so na bosanité or accord ya Addis Abeba elobi nini soki na pona la on na critique do bino de bolanda nga soki na za côté bo corriger parce que to na makambo nzambe to yeba nyoso tuté d'accord to bateke ya yebi za top te sinon te biso pe to komi ba nzambe ba souverain voilà zomona donc à chacun son portion on nzamba pesier ndenge na landela ki na mona kike bakene ko revoir ya accord wana ke soki pays moko et agresser pays mususu de ngo ba nini ba accord to signaki biso ba pays wana mususu futo telem la pays azo ngene ko sala évasion n'habite so Hollande kian oui voilà alors on te zongi kaka na question tuninga 2022 nzamba alobeli onini ngai par rapport à la nature nazo confirmer que réellement ezali ane batu bazongela ba alliance na bango na nzambe elo ba bato nzamba bengaka bango soko za mwana nzamba bengaka yote siko yo tala marche na yoti nzamba bengaka tanga bengaka yo boyoka na kanini mais eloko boyoka na est-ce que yo ozoko kisango bo soki po kokisi yango te il est pas trop tard mais année o ezali année o eza ko interpeller biso mais tango yo chiffre de numérologie tozo mona année déjà et puis biso 6 chiffres 6 c'est le chiffre ya l'homme et l'homme a été créé le 6e jour l'homme a été aussi racheté le 6e jour le vendredi donc ndenge yo solo ba pena obeti setolobi ke 6 wana eza chiffre o ezali satanique te mais ezali chiffre moko oyo nzamba salaki mutu. Mais le chiffre 6, ça a été toujours le chiffre de l'homme. Parce que Monguna ya sala ngane logo te ya kapona ko perturber makamanzambe. Ozomona tango tobi toza ba na nzambe tokoki ko pesa pe valeur te na oyo nzambe asa depuis ye, tu vois? Toko pesa e valeur te que chiffre wana eza chiffre ne mais chiffre ya comme na chiffre wana ndengini kolo chiffre za nzambe parce que ngana yo ba sali biso le 6e jour ezaki le vendredi. Jésus-Christ a été payé le prix le 6e jour, il nous a racheté le 6e jour wana donc muta salami le 6e jour ba prix na pe ba payer le 6e jour. Voilà. Et le 8e nzambe wana kaka alobi siko lokola nga na salaki le 6e jour na ko racheter le 6e jour et yo po perdaki salino parce que Adam salaki un jour te na 6e jour na ba salaki akokisaki un jour te parce que selon le langage nzambe un jour égale 1000 ans alors Adam salaki 1000 ans ta salaki 935 ou 36 ans comme ça. Or, na miso nzambe na calcul nzambe un jour selon un Pierre azoloba un jour égale 1000 ans. Mais Adam kokisaki 1000 ans te. Donc le banini le 6e jour wana comme un jour est égal à 1000 ans. Ndenge nzamba kontaka Adam kokisaki un jour te. Donc azalaki kana kati ya 6e jour ne wana oya kokisaki yango te akoyaki. Et Dieu dans sa pensée ndenge nalobi ki tozana ne ya mutu fa revoir alliance ne mwana nzambe yo serviteur yo diacre yo diaconesse yo musicien de tala alliance na yo na nzambe isika ya akutanaki na yo ane eza ane oyo faut prouver ngo epa ya nzambe alliance no salaki na nzambe eza ane oyo ya ko marcher na nzambe na alliance oyo salaki na ye dia tolobi 6e jour ezali jour o nzambe salaki mutu 6e jour Jésus-Christ peut aye ko racheter biso le 6e jour. Voilà. Ah merci apôtre na sepeli makasi komona o ezali yo nande konayo Denis Lesi koloba bambote belé place azali bambote boke na bino ka ndenge moko bolobi makambo moko o eza différent mais komona ngona molimo ezaka eloko moko yo ye o martelé muta sala atala alliance o ya sala na nzambe. Oui c'est vrai to sala émission moko na ndeko awa ndeko na biso o abengami na kombo ya pasteur Eric Kiala
et pesi makambo ebele côté bandeko na biso ya kimbangiste to kwende kunate émission le leza pona bango te bango pe bakoya na plateau batalisa o eza makambo na bango eza problème te mais ngana komisi nzambe na sepeli mingi mais sikoyo makambo elobi batu batala alliance na bango na nzambe mais tango ozoloba alliance ozo sala vraiment allusion na nini par rapport à alliance na nzambe. Bon, alliance na koko loba lokola totan na marque mais avant totan na marque na si c'est loko na ba ya accord à Dizabe ba wana au moni ti ba kendaki réunion na bango wana ba yena Congo ba yena peut pas revoir sous-souti mais comment na Congo ba guerre yali mais biso na tous les pays limitrophes faut entourer biso c'est les 9 voisins hein côté moko guerre yali mais côté guerre yali wana ezo salama wana moko ya ba voisin na biso to mibale to misato hein bon ngana yebi pena ba bato bazo tshabo trouble te na yebite mais biso bino ba voisin na biso ya RDC o to sala na bino alliance que soki pays moko na mkat na biso moko ba agresser ye na ba accord to signaki il faut to sala il faut to telemela mutola azo ya ko tcha agression cela veut dire à violer alliance oui, voilà ya on azolo ba ezongi kaka na ne oyo na numérologie o ezali langage ya espace tant on mataka biso ne so ba vieux to quand on comme na 8000 pieds ezali langage d'espace voilà on appelle ça exemple pour ba comprendre donc oh mais comment ya zo bezali langage d'espace donc ya kende l'espace te naza mutampi mpate pour na kende l'espace nazo ba que numérologie ezali le langage d'espace et de la nature biso en Suisse na système ozana numéro no ba pesa yoto mutu nyonso aza na numéro ezala ozwa passeport oza na permis be eza na Congo eza ba enregistré yo donc fonctionnement ya mokili ezo fonctionner na ba numérologie na numéro ya on tolobi que la numérologie ezali langage et espace po mema bato na mboka sungulu to na continent sungulu batanga na ba numérologie tozana autant de pieds tozana autant de pieds na likolo to na se et puis ça langage PAC donc na kati ya ba traité auto zoba ya Congo ti ba kende ko vanda on ya lingingo ani ezana moko ba pays to mi balé to mi sato et violer alliance au bango ba salaki na Grand Lac ozomona neti ne mi bango ba sa nini to fanda to revoir muto oyo azo tcha trouble wana to sa nini faut biso to telemela ye tu vois c'est ça alliance accord to se mettre accord na likamoko ngana yo posa d'accord ngape na d'accord et puis to confirmer c'est ça alliance donc yo muto nzamba bengaki tala alliance no nzamba bengela ki ondeni yo pasteur nzamba bengaki tala alliance na nzamba bengela ki ondeni donc soko koyaki il n'est pas encore trop tard tala alliance na yo nous avons une alliance, par exemple, les alliances éternelles. L'alliance éternelle, c'est la Sainte Seine. Dès que nous avons une marque 14 de zones sur les camons. Il y a bien les sous. Marque sur les camons, il y a bien marque 14, 21. Comme ça, tu as développé un cambo zolo, il y a nini. Il y a bandeko. Marque 14, 24, pardon. Marque 14, 24. Allez. Marque 14, 24. Ah, on a 24, le bien et il leur dit, ceci est mon sang, et le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des cieux. Mon alliance éternelle. Donc, awa Yesu azana ba ye kolina ye. Tant azali kolina na bango azwaki lipa a rendre grâce na lipa wana, a buki lipa wana, a pesi bango, abina bango prenez ceci et mon corps. Et puis azui sous coupe, abi a rendre grâce à lui, prenez ceci, buvez. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Donc, biso ba chrétien. Chaque fois qu'on a benga mwana ne moko na moko, azo kutana na ye o eza alliance éternelle pour na église épouse. Mais pour na biso ba chrétien, nzamba ko benga yo
esika ya kuta na yo azana alliance ya sali na yo et alors na Abraham alobaki na Abraham nini j'ai multiplié ta descendance hein ton nom sera grand apesi ba signe abitala la likolo moni betwala bon omoni okoki kotanga habité bon tala mabele nombre mabele comme les sables de la terre ko otanga mais conseil nini nano en fait okena na ba question comme il faut oyo ko porter bango lelo bon bazo wakana alliance toza en 2022 hein bazo ngela en tant que mutu nzamba sala ki ba on est-ce que yo moko ningo zabo vandi est-ce que ozo tango zo bazo ngela alliance oza sûr na makambo yo lobi ke bango pena ba sala alliance na nzambe oui mais mutako sa alliance na nzambe mais omoni pena mokilia wa bisengo za mokilia leo ebi mokilia za bisengo non tiko alliance na bango ba sala na nzambe koki ko yeba batu parce que tozolo ba pema kamanzambe toza assuré à 100% komona tango nzamba salaka alliance na mutu apesi vision apesi pe provision oui donc mais mutu wana po mona pena azala oui ba biloko belé yaka mais po mona mutu ala pena abonga ndenge akoma na 3-4 femmes akoma na bozo akomi boy ezaka mwa muke pasi mais autozo mona laisse encore plus donc ezakutu parce que soko talaka autozo mona ba apôtre babimina ki sasa au mona azo détailler que mutazaki na hôtel il faut biso toza mikolo to boti to bali toza na ba koko toza na botangu mutazo ba ndengwana akomi ko détailler nanzo ta mutu oyo kutu yemoko yo satika détailler nzo ta mutu te ezo tel sabiso clairement na mukuse ke donc ye azaki mwasi aba mobali ya mwasi wana ye abimana mwasi wana te ezalaki zuwa et même si tina cher ko lo makama buzoba soki na décortiquer ngo pena bie bande ko bele o ba comprendre bo limbisanga vérité ya ngwana parce que nzamba makoko ya tando tesa oh nazana tatouage boy azana boy ezoki ne est-ce que bata nengwana pena ke biso to ko certifier que ba sala alliance na nzamba bon omoni eza ndeko lobi merci pour la question na yo omoni mutu nyonso tu nzambe so abengi neti nga nazaka mpe na alliance na nga na sala na nzambe ntango nzambe abengi nga un jour nazotanga kaka bible boye mais journée wana bible wana kaka natangaka me namonaki bible wana ekomaki lokola livre mosusu c'est comme mutu moko na makambo na kotanga neti bazolobela ngango na kati ya motema nazotanga me neti eza kose répéter na kati ya motema bon lokola alliance secret alliance balobaka te donc moyen aloba ngo eza te mais napesaka alliance ya Salomon napesa exemple ka Salomon oyo bat balji image na bon Salomon yaki na basi 1000 mais bien aimé Salomon c'est une typologie de Christ signification Salomon yomani c'est lui qui est au-dessus de Salomon Dieu et paix donc doctrinalement Salomon a été représentatif à Christ donc les 1000 femmes sont au long 3-0 on a des taux comptés de droite à gauche des bayuda ba kontaka et kotika la option 1 to ya komona que Salomon azaki neka ko luka tsunamite. Donc moi ça Salomon c'est l'église. Ça tsunamite azaki église moi si il y a nation. Mais tu vois oui. Donc nzamba lobine nini yonde muto ko bâtir temple. Ya bi mena ko bâtir ndeni peuple na yo mutu makasi tatala ngata ndenga souffrir boya to tanga bil to yebika ndenge Salomon lelaki. Nzamba bini bon senganga ka seloko yo lingi na peso po yonde mutu oko continuer trône ya tata na yo. Salomon c'est né la zone la Salomon sengembo wa et le roka malbiga pesanga sagesse pour na ba ko gérer peuple na yo nzamba bi donc yo senga o senga ngombo te so tangi bible bola o senga ngombo te matériel te nzamba alba gini siko le rôle o senga ngombo to senga sagesse donc sagesse o sozu yango nzamba bagisi siko na kopesa yo bozui et puis na kopesa yo mayele oyo donc timo kile kosilaka mutakozala na kati ya bozwi wana lokola yo azati et totali pe Salomon omoni alliance ya ngwana donc bango mibale basali accord nzamba tuni senganga na peso nini ya bi sagesse siko oyo azawozela po a confirmer alliance akamwe minga nazozela senga mbongo bon ok siko na kopeso bu ozala mutabozwi sagesse sozwi yango alias c'est ça aux offres mutaboji et puis bible ya ko témoigner sur le bi que depuis mokile banda mutalata lokola Salomon azana bozulu quoi pe boyebi to Salomon on dit alliance là alors ils ont alliance éternelle et tu vois l'alliance on est tiré libela ozomona mais si ko tangu biso tozo bala alliance ya mariage terrestre ça alliance moko éphémère egoleka parce que tangu tozala kola la poto vivre un jour ezali mila devant yenkolo kuna makama mabale ekozala te
Non, mais si koyo bino moko selon l'alliance au bino bosala da ministère na bino. Est-ce que l'alliance wana to kende pena musika komona pena ke bozaka na pena spécialité nango quelque part ndengo lo bomoni Salomo ayeke panzambe azaki clair. Asengaki o ezaki sagesse parce que amonaki batu o bazali o nzamba chekati a kokate azana mayele wana te. Donc, ce qui totali bien comme on a, ba spécialité on zama pesa qui Salomon ezalaki vraiment aux ali intelligence et puis richesse. Bon, richesse est après parce qu'il y a 5 qui ont été mais zamba aki quoi abateli anakat alliance. Si ko bino moko ndebozaka boy personnellement yo moko parce que bande comme sou bazate toza biso mbade na plateau comme on a siko yo moko pe nengo vandaka otala pena ko ça na spécialité moko onza macha katino par rapport à l'alliance au sala. Mais oui chaque serviteur même chaque chanteur surtout même batu bayemba ka bayebisa yo na pesa ya exemple ndi ya défunt Alain Moloto alors ça avandi azoka ndi baba ne zwa biki koma akominzembo ozomona nazana bande ko belé baba ndeko belé baba chante amona vandi boya zoka kene ko biki comment même ngamo ba message vous na vandi bo moi c'est na yebaka so amunika na zibiki na keko côte na keko na chambre bia ai wana azuma kazo zo makam na komi na vanda ka tena la ke ona ke butumo mana ke ko préparer te ngela kana tamsu na vandi ningi na tanga kana ka Bible na zo tanga ozo répéter ko tanga Bible ba message mso wa Seigneur ayo ko tanga ona mutema tala loba et loko ezabo mais lobela on a 3 mesures de farine parce que les paroles les on a 3 mesures ozomona donc lobela on a évangéliquement lobela ngo boye parce que évangéliquement ezali mode de vie au besoin vivre terrestre mais doctrinalement ezali nengi Yesu azolingela makambo ezala voilà prophétiquement ezali o ese salamina nengi ko salama pe bomona yango ozomona donc nengi on azoloba ke na makambo ya alliance na pesa nti alliance mususu ya Moïse nzamba lobine ya bine nzambe peuple nazo souffrir en Égypte mais siko yo siko zana ozolo olobini nzamba lobi Moïse nayoki kolela ya peuple yaonga mona sanini na kiti pona sani na délivrer bango voilà signe oyo kozala ke nazana yo ozala nini na liboko omoni alliance donc deux parties bazo sala alliance na continuer sur kokene l'alliance pour amplifier l'année 2022 ndeko yom tozolanda biso 2022 ezali année ya makambo ebele mais ezala makambo na etroublé yote yotala alliance na yo mais na alliance ne ozwa nyonso bien que tozo kene na kati ya mokilezo kene ko sibir ba temps o yali pena ya passe tozo kene na bataille ya difficile nengi de Timothée chapitre 3 dans les derniers jours il y a des temps difficiles mais bataille difficile on va convaincre bataille on yali bato baza o ba comprendre alliance na bango na nzambe. Mais le problème de ce tozana ngoto telemi makasi côté alliance est-ce que parce que tozo muna bande ko belé lelo peut-être ba éviter le ronza ma bengeli bango parce que ezali comme enseignement makambo to le bezali comme enseignement même nga po makambo na ya ko comprendre ne bandeli na comprendre yango te même Moïse ne bandeli la comprendre yango pété même Salomon ne bandeli la comprendre yango te donc mutu no so ba benyo ne bandeli alliance au salino alliance mais ce que grandeur y alliance wana oya omonanga au fil du temps aux marcher en colo tam so tu na ndenge nini oui omoni Moïse nzamba le bine mais ozete ozana ngoa ozana ni ona na nzete kitsa nzete no na mabele bendango abendi tetala kitsuku abi ekomini ni nyoka bendango na sima no abenda si maison nzete abi na nzete wana kaka o résoudre ba problème tout sikoyo tant Moïse azongi en Égypte a comme libosa pharaon ba pharaon bimisi ba magicien bref ba magicien ba bini hameyo obeli liboma yozo yo senga ba batika peuple ba kele bo banane ba reconstruire Égypte ya le bipona yeba pobo yeba ngenga na kutani na nzambe wana atindinga na ko délivrer peuple na ye yo pharaon soko ko libérer te makambe ko komelo oza la responsable na pharaon c'est kaki abi abobengla ba magicien ba ye basalagini babi bon biso to reprouver yo ke biso to ba kolo miracle misaki nyoka ba nyoka bimi mais Moïse devant yesu atala ke est-ce que awa pena ngai na kokoka pena ko lia bango
mais ayoki na kati ne nzamba lobi yebisa ro azwa c'était on a déposé on a c'est tant il a déposé film wana ya alliance salaki na oreb film wana et amoni on a kati amorane azotala ayebaki déjà makamndenge koleka donc voilà le secret de l'alliance donc et si quand nous tout problème ko comme là ils allaient na mariage ils allaient musala ils allaient na séjour donc ils allaient likamu na domaine nyonso soko ozako yeba alliance na yo o ezali année o figuré biso 2020 le premier 2022 eza année mutu na mutu a revoir alliance na kati alliance ni makamuno kuna eza nyonso tawa kiti nzete siko Moïse azomona na misu na ye nzete ndenge zo va ko valer ba serpa to ebi histoire wana alors pour Moïse ako kapina ko za sur rassuré tangu sikoyo ba nzete one bongo makinyoka ya valer ba nyoka nyonso Moïse azongi siko na alliance amoni nzamba ko sarate le makambo wana la sakinga abaki ya kozala nanga parce que awazate mais nazomona au travers ya nzete ya mutu ko sala tout premier médaille na moni et ya valer ba nyoka pharaon voilà mutu azan alliance so donc kito que sous plus loin na alliance eli ko baka ate basala même yo pe faut l'alliance faut que la eloko nini oyo nzambe alobaka na otango bengaki yo parce que na kati ya mystère ya création nzambe tanga salaki mobali na éternité moi ça azaki na kati ya mobali mais na temps à séparer bango pour ba vivre ensemble donc yango tango siko nzambe azotala moi na mobali o babalani ba se lier na lien et alliance par mariage pas le contrat ba s'allier un homme est lié à sa femme hein na moyen ya mariage tango bobalani bozongi donc yoko okende ko solo le pa ya mobali okende pa moi cité et mobali wana tango yoke pa na mobali ya mono ke no yo pe no yebi savoir vivre yem ta expliquer ah bon bien makamo ko na maîtriser on tena ngana solo na madame comme ça na répondre yo mais yoko okende te pa moi si angani asali eloko moi mabe yoke olobi na non ça c'est manque ou échappatoire ou échapper na principe de vie. Tu vois, il y a un moment même Christ. Tant que diable a eu pour que ça moi si nanzela moi si. Diable a dit non, il fallait que intervenir parce qu'il a touché Ndenga. Parce que l'église épouse c'est le corps de Christ. Donc tant que le diable a touché moi si, nzamba monité Yesu abi nzamba il faut la tanzoto wana. Na kende na défendre moi si ou les épouse nangai. Donc il y a un pasteur au bazoba la basi et belé. C'est vrai que la polygamie dans la Bible, c'est toute une doctrine. C'est toute une doctrine. Et ça, doctrine, Mobimba. Et la doctrine, il y a polygamie, et il y a matière, il y a Christ. Batebele va comprendre la doctrine de la polygamie, n'a répété les sources. La doctrine de la polygamie, et il y a domaine, il y a Christ, il y a Jésus-Christ. Kunanda talisibiso nengenini tangu yako kobimisa épouse dans 5 continents. C'est ça la polygamie en Yangwana. Peut-être qu'on peut l'on lobby. Non, on comprend très bien. Donc donc la polygamie est ali domaine à Jésus-Christ. Pour sauver ngai na yo, on se faire partie na kati ya épouse et to composer corps wana. Tant trompette parce que trompette première trompette des obètes. Mais to ça les première trompette obète. C'est la seconde ange ba obeta. C'est comme ange ba obeta. Tant ba obeta ngo. Nenge chaque croyant ko bima na 4 coins na 5 coins ya monde na 5 continents. Donc et ça le liwana. To manifestation wana. Nenge biso nyonso to kozala enlever to rejoindre Christ dans les airs. C'est ça la polygamie. Oh yesu Bible zolobela biso. Ya ngona o Bible zolobela biso. Donc eza polygamie te o ba pasteur ba osala. Eza ngona te. Mais si on te dit que diable a pervertir la polygamie parce que la polygamie, déjà dans la Genèse, c'est ce qui 3-4 tomoni kuna, déjà bango déjà. Ba bandi déjà ko za bana ya Caïn. Ba bandi zo ko ba ser na bango moko. DDD na peut-être soko pe on peut-être otanga na yango pona ngonga. Média exactement to kena nous pena mozindo ko lobaboe. Donc comment on siko soki to lobi to analyser makambo bien to na idée moko ensemble. Donc comment on siko ba pasteur on a nyonso to obosa makambo wana bazana bonza pété. Bon bazana bango na bonzambe mais ezaka ka to be ignorance d'enseignement. Et on va rater enseignement ya makambo to expliquer. On va comprendre que la polygamie est un domaine. Il y a Jésus-Christ. Mais bah, on se dit non, mais
polygamie nga pe na kozala nga basi mibale misato ozomona or tango yo zo basi mibale misato mais pour ça na baoni parce que Jésus même tant azo répondre ba scribe ba pharisien ba tena ba yeba ki loi donc ceux qui ont la bateau ba yeba ki loi o yesu mo zo nini na ba yeko le ceux qui justice na bino leki ba pharisien tena ba scribe bo kotate azo bisa bango ke bino ne bandeli kuna ne bandeli question bozo tulanga bino bozo tulanga question ne bandeli ezalaki ndeni alio tout simplement ne bandeli na mwasi mona mobali moko Eve bien kakoyaki est-ce que Adam azwaki susu azukaki mwasi mususu non est-ce que Adam azwaki bana nae non asalaki yango te donc likoloba le mariage biblique ezali le mariage monogamique parce que tant nzamba asalaki Adam akoyaki kozwa na bakote ebele abimisi basi mazwi ka akote moko asali mwasi a présenter epai ya Adam wana tomoni yango mystère ya Christ na église. Non mais apôtre alors ça n'a été plus loin. Question na ça n'a été plus loin. Ça n'a été plus loin. Ce que tu sur le banana mais Abraham et pardon Jacob azaki na basi 4. Mais on a te touché culture juive parce que Bible peut comprendre en haut. Il faut y tout d'abord. Secret à quoi interpréter Bible. Faut y banano. Culture juif. Deuxièmement faut y fonctionnement à moi si. Hein? Et puis, il faut oyer paix. Secret, il y a 40 semaines, il y a grossesse, il y a mois-ci. Donc, Nalina Lobanini par là. 4 femmes, il y a Jacob, ça faisait partie de la culture. La culture juive. Il y a un Abraham qui est, non, Isaac a tindaki Jacob qui est ne kobala pas oncle na yo. Parce que la culture, on a yali. Sur aux mois si, il faut jouer servante, il faut jouer servante. Vous comprenez? Mais Jacob a kenné pas bala Rachel. Mais na kati ya kosala 7 ans wana. Jour ba pesa moi si bazo pesa yaya. Vous savez que ça fait partie de la culture. Alors ceux qui ba sali wana nzambe, ba on ba lobi ki ba Bible lobi yango. Mais lobi on a sens ni parce que Jésus Christ a zongi si ba apôtre na au commencement. C'était un homme et une femme. Mais ce peut-être que lobby. Je respecte la discipline na bango. Je respecte ceux qui nous ont même taille, c'est bon, on a respecté. Mais on a ébiqué l'ikamoba la basi mi balé mi satomine. Jacob a touché qui culture. Il y a un là-bas dans le bac mais oye bien, bien. Qui oye au koki ko bala les quitter ceux qui yaya balité. Tu vois? De même, il peut passer qu'on a David, au coquille qu'on soit Mikate. Il était azalé qui va penser yaya. Donc ça faisait partie de la culture. Donc tout la culture juive, tout côté on a christianisme que non, Jacob a na 4 ans. Et puisque ce qu'on a qui ne peut plus loin na golo baboye. Au moni Bible nengi nzamba tinile biso parole. Nengi to mona na mokili awa et loko nyo surtout ils na prospectus nango. Ils ont un micro, ils ont un prospectus, donc ils ont utilisé. La caméra, la mituka, tout ils ont un prospectus, ils ont utilisé. Sinon, ils vont utiliser. D'accord. Donc, nous avons tenu la Bible, ils ont manuel la biso. Parce que manuel la biso, nous avons bani. Na manuel la biso, nous avons baboy. 4 femmes. Il y a Jacob. 4 femmes, ils ont représenté. Parce que l'église, tout d'abord, l'église, ils ont représenté la femme. La femme représente l'église. Et Jacob a eu 4 femmes. 4 femmes, on a 2 bazalaki ba juifs, 2 bazalaki ba grec. Or, ce sont des écritures. Donc, on a des écritures, les autres, la Bible, comment on a grec, na hébraïque. Or, Nengenzambe a tindi la Bible. Donc, to fonctionnaka, nenge théâtre, ils ont fonctionné. C'est ce que l'on a mieux comprendre. Le théâtre est fonctionnel. Donc, la Bible qui est le manuel que Dieu a envoyé pour l'homme. Donc, cette même Bible-là, Dieu, il nous utilise. À chaque temps, nous avons un mokili, nous avons un maman na yo pour boter na mokili. Mutina mtana rôle na ya ko jouer. Et nzambe tant azotinda biso pour jouer rôle mutu moko na tana ya ya. C'est comme mystère ya théâtre.
Ah, ce qu'on a touché, bah, ta théâtre. Bien, ta théâtre, bozo landa. Si vous avez la théâtre, wana, et ali mystère y nzambe, ndenge biso to fonctionner na mokili. Est-ce que vous comprenez? Donc, 4 femmes, baza ko représenter les 4 évangiles. Matthieu azalaki juif. Jean, pardon, Marc azalaki grec. Luc azali Luc, entre Luc azali grec et Jean azali juif. Et puis Jean aza grec nini juif les sous. Donc tous on a deux juifs, Matthieu, Lévi, Matthieu qui était Lévi, il y a aza juif, Marc azali juif et Jean non, Luc azali grec et puis Jean le petit peu grec. Donc les 4 personnages, des grecs na des juifs. Bongo Paul azalaki écolonine. Paul azali juif, mais il y a bimina lignée, il y a mwana ya suka, il y a Jacob Benjamin. So aux autres na nini na tant azoko défendre thèse na acte na 24 ou 23 azolo ba bien je suis Paul de Tarse de la lignée de Benjamin. Donc il y a bimina lignée ya mwana oyo ya Jacob ya suka Benjamin. Donc azali juif. Mais ville Tar César. Mais Tar César a kona na Israël. Non, Tar César na Turquie. Ah, Tar César na Turquie, pardon, merci. Tar César na Turquie. Donc 4 femmes, baza ko représenter les 4 évangiles parce que la femme représente l'église de Jésus-Christ. Alors, il y a 4 femmes, ils ont par rapport à quoi? Na théâtre ya nzambe puisque makambanzambe ezalo ko la théâtre. Mais toujours maintenant la question na biso pena tango ezokende. Est-ce que okoko talisa basala nzambe nini lelo ou bien bandimi lelo komona ke basala nzambe o bazo bala bazo kufa parce que na pena ninge zabo etant to sala alliance na nzambe ezana ba clause o yo moko utolo ba o sala ngona nzambe ko bisi nzambe ngande na zabo na ko servir yo na kende na suka na mwasi na ngati to sabo mais tango ekomika ka ba kufezo kota kati no yoka muto kufelaka il y a quelque chose qui joue pas kasi on a le but ce qu'on a yo za nos journalistes autour une question mais moi je préfère mieux le rôle j'ai mis 2 raisons à ça yeka kam ta kopesa biso réponse yeka kam ta kopia biso réponse pour asa frère na biso yeka kam ta kopesa biso réponse mais na bino moko et tant que basala nzambe ezolo bela bino lote mais so na bino lo bana kende plus loin tokoki ko penser tokoki pe ko sala ba imagination ba discernement mettant mususu tant mususu mais nzamba sepelaka vraiment na mirmirte to na soupçon nzamba sepelaka na ngoti wana ezali pona ko protéger ou bien pour protéger bandimi ou bien ozolo ba pena kati na yo non nazolo ba pena na kati na nga parce que ngai ti na fonctionner na kati ya bomo ya bo Kristo et loko pena na yina liboso ezali soupçon soupçon donc soupçon nzamba sepelaka na ba soupçon na rati et puis mirmir donc j'ai mis 2 raisons qui ça ba kende ko toucher basala na émission batuna ye na tant que fait na cadre ya communion fraternelle ba kende te poneti ba kwa ko ko tuna ba question mo ko pese sous passe ça dans sens que mais aux ali bien aimé na biso mais qu'est-ce qui se passe au juste ce qui ko senga lisungi basunga ce qui zo senga pe de toute façon basunga ya za en église na ya za na mokambi na bisika ya futa kabadi apesa kabadi mine bo frère na ye donc ce qui likambo ezali à s'adresser na mokambi na ye parce que na kata domaine ya bunzambe pesa la ndengona ya ko na mokili mwana yo botité so za na problème et que ba parents na ye bazali yo ko zo aller devant te ozomona ya ni po tuninga na so ga na ko lo banini donc peut-être papa na ya yebi papa na ya yebi sa papa ne tamsu pas sala aloba ba vie na ye a confessé vie na ye pas papa na ya yebi mais ngai na yo to yebite tu vois donc même si pas koki koloba même pas si akoki koloba te muto azali mieux placé à ko aider azali papa ne dans la foi parce que le naturel typifie le spirituel ne to bota na mokili bona molimo pesa nenga ozomona donc surtout que ce que na ba femme il y a toujours la polygamie wana kaka
Merci tokomi na suka bandeko émission na biso ya grandeur boyebi kaka ndenge zalaka soki toke tokolala vraiment donc ya suka porte alobi yo revoir kaka alliance nini oyo sala na Nzambe na yango bandeko bokomela biso bochape ba j'aime na bino ba conseil na bino pe esalaka 1+4 na Gemidor TV toyebisaka bino toujours ezaka rateke oya pona mbongo pona boye mais lisungi na yo ezali ko porter 1+4 na chaîne oyo en fait qui encourager biso to kende liboso nango apôtre ali bokomela biso busoki omoni ke makambo yo comprendre bien te komela biso apôtre si saja zonga na studio a kozonga susu ko réexpliquer enfin que ndeko yozo o comprendre bien pe ozo kimia kati na yo nango tokutani mbala sima na kati émission na bino obolingaka mingi na kati ya Gemidor TV Oto bengi na kombo ya grandeur. Merci botika malamu. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.